Buluka ba polémique. Yango ngana tuna kana braza kuna. Ba influenceuse bazalaka te. Vous avez qui la bouche aux aïe. Jemima, Maria, soki o monsieur Chacha d'or, Chimeni mi. Bon kuna na ba dolizi na bino na bali otonali binja soki na banini na ba sasunge na banenge na banenge na ba roga roga. Yo kapo ba yo kakate bango kana ba influenceuse ya ba congolaise. Yebisa bango ba yo. Vous avez qui la bouche de bana mike oyo. Namoko ya mobali ali bataru Jemima et l'air grave na minute oyo ba ubi bozala bango kuna bango wana. Yebisa bango ba yoka bango yoka pete era. Atoro yebisa bango ba yoka. Na yo pe Jemima. Je dois rien à personne. Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernion Sobozouami, c'est Noëlla TV. En tout cas, boyoka bino bata Brazzaville, bino bokota makaba congolais tina kuko. On dirait Congo ango eza mboka na bino, batu na batu basala mboka na bango mais bino bokangama na ba congolais, on dirait ba congolais. Donc bango batu bakela ki bino. Donc bokufa kaka na mboka ba congolais. Mais bino boza na mboka na bino ba congolais ba kipa ko même pas, ba lobela ko même pas. Hein? Na ba influenceuse ya ba congolais bokota kakuna on dirait bandeko na bino moko na mboka na bino. Toyeba kate so bosela ka pe na ba influenceuse so bosela pe na ba artiste obi bosela ka na bango te donc bodinda mana na makamba ba congolais ne bokufa pona ko laksa bino ke ba congolais bazali fin basala ka makambo kitoko nyonso kitoko ezaka na Congo botia ka tembe yango bokoma na bino kaka neti bazoba bokoma makamba ba congolais bokota rango tina tibo kotikala kaka bongo pona laksa bino ke RDC eza eloko makasi bondima kate bomonde bokamila kata na kata Jemima en tout cas boko kufa bino na comme ba congolais et ça la zoate botika la ka bongo to landa era zo lo bakitoko franchement okundi papa abotu obombi po baiba elongi ya papa binote mais tozana numéro ya Pierre Tumbani batine lenga me photo mama bino na papa bino nazana ngwa ngam tunatinela Rosette na be moni pecho so na otala papa monwe yo boma biso bana baza vivant mais ochela biso bana na internet bakufa jusqu'au dona Pierre Tumbala tata na yo photo la kiso toi bien éduqué na épargner maman na épargner papa ukufuta yo ufuta mo ata na biso te tozana ba cousine to na ba ex moko mukolezali ya kolata ko beto azotombola zo bambo na rai. Po yo ata taxi l'équipe memi ote okukwe miku hotel mezate yo ata moto apamba so l'équipe bazui ote na mupepa na mipenda ni kei faut arrêter botika mona bato vivre vinayi franchement ape ma botika Jemima à vivre vie naïe. On va salir et tout volontaire. Naïo pe mososo na nani. Comme Angelica. Na tiriki bazo bongisa nyoso. Na munokono koma ronzombo na tiriki soke tiriki bachoka na machine même nga so lukinga na rozo ka mbanga na kotse na micro-ondes. Na tena suka échauffé. Tout masema. Ngape na loba na luleng. Mais oya yo komi siffler. Yo encore 5 ans na bilobe na viaba. O wana ko loba to koma gramper. So chika Ponzela mino peso leki munene kuma salite. Mwendre kolero ko misa soyo ngolo ba bwiso edimi. Ngabe na nzela mino na loba na lulemu. Mito ebi ko maîtriser on. Yo da senga ko konsonye na minute de secret. Sikoyo acha sangi que ça asa ke zreto volontaire. Munora wa njombo wa mbisi, munora wa mpiodiwa. Ngama na ku traiter wa. Yagana munora wa cousine grand peu siffler na mama mbabadi. Ndeko na Osana nzela mino nous siffler. J'aime pas c'est quoi ça la gueule et tout volontaire. Prends ta bouche là, va servir le Seigneur. Bato ba lule mona ba yemba ba ténor. Va prier. Salela Nzambe. Hein? Salela Nzambe. Soki toko lingana ya solo alléluia. Toko mona kembo na yewe. Ba ténor wana kende ko salela Nzambe lubana lule kuna salela kulu. Oh.
jemima olalo la muki jemima olalo la muki jemima olalo bino baba sans esprit neni ni bino ba si boko vandela ka kombo ya mwana za leki na bino lobana no eso pa neti ngabo ya sana na tuna neti ngana osela neti nani video na TikTok na baya to balika na internet na sangisi bango nyoso na Instagram na bango nyoso lobana tout abordi mais que na vandi boy ekindeki boy ezongaki boy te na ndeni yo mambalo wanga na yo bando kufandila kayo mimi lo ba sans esprit bufandi be bon je mi mandinga sabu yazo kindiki asombi biye yo yebi amati avio yo yebi akitiki ni yo yebi azongi poto yo zoko saki Afrique du Sud au moins de kokumi mukala na information lukuta baba yuma bamba sikisa ko luka ngonde boy na bakomba bato mais non boluka ka ba polémique. Oh, Chachador à Paris. Et alors, c'est le Congo Kinshasa qui gagne? Oui. Nyoso Yabiso, Jemima Yabiso, Maria Yabiso, Chacha Yabiso, Chimène Yabiso. Oh, Moussou a comme Maman a béni, Kalanga Iso Kalanga Yabiso, Nyoso Baolobana Yabiso. C'est le Moutuna Kabela Bino, la communauté, la Pesa Bino Nia ou Nasarato. Voilà des boucos sur la Bino, voilà soldat Bang. Nya les chèques ya batko ya la sara fasté yo bongo era yo bongo na nya nyo so ya biso mais ngai ana bikaka selfie ya Brazzaville ya TikTok na bikaka et comme emanchi soki endasho akotsaka musabi maboko nyoso mona 15 ans tous les deux ma kedi sabana mapasi era yo bongo ya bino endasho na sali sex tape bo sali ba live ka pendant 3 jours boutique. Soki zaki fia Kinshasa bonga bofana nango 1 mois. Ba tomboli yango neki mutamboka na bango bayoka asoni te. Bonga bofana nango 1 mois. Quand on parle de la musique, vous mettez vos bouches dedans. Franchement, RDC. Allez, on a grâce mbisi aye. Comme ouais kauka on a comme Géraldine aye. Otoza ba wayo. Wayo Golo, c'est la richesse de la RDC d'abord. RDC d'abord, et l'autre à ma place. Golo, Wayo, ça nous appartient. C'est nos fils et nos enfants. Amen. Franchement, Yaroka, comment on a bangona. Okiparo kututi. Baroganini. Rogambio. Boniko, boya okota makamu yoga zimbizo uza Brazzavilloise. Tika ba Magalilo mama tika ba mama Congo tika ba Chantal Bola ba lobela ba Falina ba Fere oui eza makambo na biso ya Congo Zaïre voilà ya biso moko donc bino bako mola ça va donner pour les cas na ki wayo na ki Brazzaville na bino non la charité bien ordonnée commence par soi bon banana ko zala ba roga chou soki ba rogaro ava boya ko manana ba wayo par hypocrisie Babi va faire dire bah pastèque. Oh, Bonnie Boy, vous ça vous arrange. En fait, vous voyez bien, Balobaraboy en français. Dans une guerre, il y a toujours un coin qui profite de la guerre. Bon, mon ba guerre au sala ba wario na ba golo. Ba to ba profitariser des étrangers ou ba yaka komi positionner. Ngana za wario, o ko si ma fali na ko finga. Makata guerre c'est elle qui profite babendi bino makolo. Babendi bino makolo. Tout bano nyoso ba Brazzaville zo ba wacha muna na communauté na biso. Bino ba faute na bino. Biso moko ba Congolais. Vous associez na étranger mo bo po ba comme na biso ba fils na communauté. C'est ça. Yo kanti Congolais solo. Azala wayo to golo. Ce qui fait la kufi yo kanti waro na me la champagne. Sauf aller à kufi yo kanti golo pena solo me la champagne. Ce sont les étrangers qui ont activé le côté haine et solo. Pour étrangers, ceux qui font la coupe de champagne, Azan et l'eau vont perdre le thé, ils ont et ils sont dans les délires de la sorcellerie. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité, Era. Ouais. Et vous êtes des filles les plus belles de l'Afrique, non, conscient. Les Congolais, ce sont les plus belles femmes du monde. Ce que tu vas nous vendre aux yeux, matière, nous avons fait ça. Quand on doit parler de beauté, on peut parler de Géraldine. Non. On ne juge pas une femme, les goûts et les couleurs. Géraldine a sa couleur. Géraldine a un mélange. Tu as la couleur rose, bleu, noir, verte, jaune, violet. Ce qui est aussi la couleur, mélange, ce qu'on peut mettre ça, arc-en-ciel.
nde tobedi siko bagéradi kolo yesu ntango azokela bikelamu asala bafi mosusu na bawi te mpo na 6 heures ntango alamuki ameli kafe azwi siko bacongolaise oyo ya mayele abandi kosala bango asali mopende atie misu atie bassin atie kuna atie skini atie koto pembe koto noir congolaise nzambe na lola ba 22h 23h abifo apema angalala na ye azwi pate ya suka apesi baangelo bazaki wana abibonga akelala na bapato estikali bosalaka bikela mosusu comme ça nalala lobi namela kafe na 6h 8h na sabato misusu nzambe asalaki ntango akelala baangelo wana nzoka ntango nzambe azosala bango bakemela ale ntango nzambe ye oleba yesa kolo touti kolangwa baboyi kolesi boyoki toyoki na kwiti bakezwa siko pati wana omoni na pati wana nde place bagrâce misi babima bagéradi bapandora babima kuna yango monaka motu basali ozwa cerveau mona 6 me batie nzoto ya mokolo lokwa pandora ntango azolobaangelo batikala na kwiti lecho azali na kwiti makasi oyo ya géraldine kota mipende awabenda mipendo nde mabuku asali yango baomoplate on appelle ça omoplate olia tia kote ya bafemure yatie baomoplate franchement kwiti jeje olia bomisa kwisi kote ya base atie kote ya mokongo kunki tomona géraldine soka baluko kanzi omona tai nzoka kunki me kote ya bafendolo ange wana kanda mabe kolo ntango alamuki ba 1 heure atuni babosisi tosisi tiakaka pema bakende bababi idira iye la vie mpe mekoti bakwea na mokili ekoma trop tard kolo avanda bagéraldine azoleka atuni baange c'est quoi ça nasali peugeot ange mikael baluka mikael me mikael abatani okoloka singa na ange akanda nakendi na récupéré abi te so récupéré bakozanga azalaka kuna ndomona bato misusu omona baomayele koka te baange wana akwiti oyo basalaka bango bosalaka mabe oui bosalaka mabe moke jemima kokonzoni moke bolingi mpe vie akimukala nayebi te bolingi vie akimukala tolingi na biso te biso mo bakongole kolo jemima tolandelaka vie na ye te boye bango ndeka botika mwana wana aza mwana moke pecho wana aza na balupemba na ye pecho wana aza na makambo na ye bozoseke na les à côté bozoseke pour na français bozoseke pour na maman mine mais regardez l'étoile qui est dans cette fille pecho na dali punzi ya famille ngana yisa ya na Rachel petite ngana yisa Rachel bomoni Joseph famille na bino mwana et ça se voit cette fille elle a de l'avenir et une grâce mundi kaza na TikTok nyoso zo simba nyoso zo ke liboso malgré moi défaillance na ye obu boataka ngai ayebaka koloba te quoi que ce soit mais malgré ça kolo atali ba défaut na te azopambola vie ya mwana na orpheline franchement basimbaka bango mapimba te azokunda azo avancer yo kovandi na français na mine avec 62 ans yo kovandi no awa na poto occupe-toi de ta vie soki bino bobunga to bino boza na étoile koleka baninga ne parlez pas des autres, parlez de vos exploits. Oui. Angelelika wana soki angelelika oza mutulu wa sapato na yeba role no kututi na kitu bisika po uta na yeba kati ekiri na bino na angelelika fi capable Géraldine musala obo salaka na yeba ka pe idée na bino ti poko za mutu moko te na Congo ko yako yamba bino na aéroport même chez vous même à Brazzaville les Brazzaville sont réfléchis ba yebi ke bozaka ba tente biso de to adopter bino. Soki to bandeli penake mutu na mutu to lukele famille ya ba américain
J'aime ma cause à la ndeko ba Cardi B par rapport à Nzoto, par rapport à Pembe. J'aime ma cause dans la famille ba Beyoncé. Chimène menga cause dans la famille ba Rihanna. J'adore cause dans la famille ba Naomi Campbell. Mais yo, Géraldine cause dans la famille à Lil Wayne, oui américain, Mickey Tirwayne. Fille capable de bima na famille ba Fat Joe. Rick Ross. Bino na Sarato la libota na Rick Ross. Era yo bongo. Angelica ko na famille ba Opaganasta. Oh my God. So c'est intéressant. Oui. Botika ba jiwana ko. Boza motema mabe bino. Soki likambo ekweli ba Congolais boyemba. Boyibo bomela biso na petit na biso Kimberly. Tolinga Kimberly kana matalana na yiwana botika. Kimberly ne tsazana soto chepela ba famille ba américain za lokola Will Smith. Ozoko pa. Mais soto zuba oya bino ya ngambwana. Eloko yete. C'est la RDC qui contrôle les games. Les Arabes ba petit baza mal orienté, baza mal orienté, baza kilikili. Ngolo bana na ba comprendre les games, bana na ba mbongo. Bozomo na ba Bovalté, ba Axel Meri. Tout le temps, baza na Côte d'Ivoire, ba ça ba projet, ils ont compris les réseaux sociaux c'est l'argent. Pendant que baninga va comprendre c'est de l'argent, vous avez compris c'est la sorcellerie. Mon tazana talent, ba erreur na ba bombaka. Mais bino bokoma ko lala nde bolota boka nga jemima na likambu boka nga chimena likambu comme ça alimo soka limo na famille na bino bopesa biso jemima franchement boni mutema mabebo là où il y a les succès ba bêtises msuba kinana on a c'est pour protéger la personne bino ko zela kandi nazana machel banda banda machel botonga bango be kota ba Congolais te ba kokota kaka lobela bango ka botonga Boniko, Tokope Mateto là, Jemima a sali retour volontaire. Jemima qui a Afrique des États qui n'a pas bien tata nabino. Occupez-vous de vos vies minables ici. Angelica, vous voyez raté. Géraldine, vous voyez raté. Fille capable de vous en mukandati. Oui. Boluka ba vie. Ne prenez pas vos misères et vos souffrances. Oui, boluka ba vie. Oui. Seul moi c'est mundele na ebi na monde nano sina pate na mubali na eba na bateau mouche ba olia crever. Seul moi c'est mundele l'échec mondial. Nana kenda sala shopping te. Tala basa mindele ya lelo na ebi te ba mindele na bozo loko ta ba na nzela to eza ba mindele ba application. Yo moi c'est mundele. Moi c'est mundele nyoso ba benga ba madame. Makina musalate, elle croise les bras, makolo na mesa, vina un shopping voyage. Vina un délire tapage. Oya Géraldine, vous avez un problème à perruque. Vous avez un problème à maquillage. Vous avez un problème à bilamba. Conseil à fallu auquel là tu as un préservatif. On est d'accord cool. Le roi moi liqué les mots. Bah il s'est fait biso toi ba leka era yoga. On me banana ba beto parce que baza bien éduqué. Bazo ko sope yaka to sala vidéo oye pe na maquillage on dirait ba leki sur hormone. Qui so ba chuba ba to na bibé bizarani. Na lobi so ba becho masasi qui so éliminer la douleur comme la morphine. J'ai dit à tiens maquillage on ça sangisi morphine na nini na diclofenac. J'ai dit même maquillage na maman nani. Maman bobonlo. Donc vous tchaka ba morphine na kati bo sangisi on a javel. Bibi no pe bonyoko la bato Soza pour soma boke pe osomi maquillage. Omi okela amati. Kembongo no kotinda wana kinba somba tata babat bale na bonani. Yo ki ona kena Sephora. Sephora il faut nous c'est une examen vos quotas. Pour so yo maman. Sephora go sambo zonga. Onga il faut MacBook, Mac. Oui, nga pour sonanga simba kana Mac.
simba kaka na Mac soki Mac na Sephora Mac yo mo tali mabundi nwana Mac azo sepela ndingo zo chama botika ba bêtise botika bana wana ba vivre vina bango bino pe bo vivre botika bana wana ba vivre oui na sala pekisa bino to aliboso pona moni objectif na bino bolingi bo faire craquer génima boloba kaza Afrique du Sud azala poto on sala vidéo asaleli bino tina récitation ekokite aketi na sa tour Eiffel ekokite lelo a filmer na autoroute mais non botika mona batuko franchement yango bino boyaka TikTok na banzoto batu nazokoma na suka en tout cas era alobi très bien ba fille ba Brazzavilloise botika mwana bato aza mwana muke azosala vie na ye aza na ye mwana muke partout akokende ezali volonté na ye moko boyebi ndeni so azokende ezali kaka na cadre ya mosala na ye ya ba publicité na ye donc bozolanda vie ya mwana bato ya mukie pe ya congolaise aza pe mutu na bino ya ngambu te bozolanda ye ke bokata ye akufa kaka bino bato bokokufa akokufa te azosala fierté ya mboka na biso Congo Kinshasa soki boboyi bosala pe ya bino ya mboka na bino biso ba congolaise ba Zaïro atolandaka makambo na bino te ya bato ngambo te bino botingama lokola twanga azotingama na likolo ya moto na pota pourquoi botika bana na biso bazosala po na mboka na biso moko tolandaka bango ala lopte makambo na bango tokipaka te po basala po na fiera mboka na biso mais bino soki bokangami kofinga bango kosala nyonso bazosala on dirait en tout cas eza mabe eza bien te bokipe pe bandeko na bino baroka na bino bosala pe ba chroniqueuse na bino ba influenceuse na bino kuna bosala botika ya ba congolais ya ba Zaïrois bosala pe ya bango bino bosala pe ya bino ekosala bien ke bozo kota kofinga mwana na bato akimi azongi volontairement na Kinshasa aki Afrique du Sud asali boyo franchement bolingi nini pona mwana bato ezali étoile na ye ora na ye ezo briller donc botika ye asala oya alingi na vie na ye en tout cas la famille na komi na suka Senoela TV ndenge ezala kaka to liker to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien ba commentaire ya malamu pona bandeko na biso ya ngambu oyo bazo ko landa mwana na biso ya muke na kombo ya Jemima en tout cas iso sala bien te bosala pe ya bino ba star wana baza ba star na biso en tout cas na komi na suka bye Senoela TV